Au Brésil, à pototé, Tonzimi, Brésil, à pototé, Brésil, à louf. Oyebi combien de personnes basées na montagne na Benfica, balukaka visa Brésil. Oyebi combien de personnes bana bozu bana mbongo mais bakotsa ba visa Brésil bazwa te. Quand même il faut féliciter Kambatu ba mininga o baya na Brésil yango. Au Brésil salaire eza muki eza $250. Tonzimi menga salaire nanga $250 te na momona na musala. Nga na komi na Brésil on a 4 jours na zu musala na musala na biku. Bafuta nga 1700. 1700 on eza $350. On est à musala l'état yebité. L'état pendant na yebenga te kenaza na mboka na yebenga ka partir rapport mais ati. Mais on a continué mikanda na nga na zui na commencé na caractère asina da yango empresa na biso. Salaire nanga eza 2000 et quelques. 2000 et quelques wana eza $400. Na carte ya kolia eyaka na $100. Na soki par mois ozangi te na musala oyaka kana na musala ozanga te ozana farta te bapesa susu carte moko ya bonus. Na deux cartes wana ebimaka combien $100 $100 yana $200. Siko na 2000 na ngana eza de $400 na bimaka na combien par mois na bimaka na $600. Siko neti ngai na kota ka 6 heures na bimaka 12 heures na bimaka na $550. $550 na ona kota ka na butu na ona kota ka na butu na bimaka 4 heures na zwaka $600 quelques par mois na bimaka na combien obete na ka calcul na $200 yo koma biso beto yo kakiango Brésil salaire $200 mais naza les 10 na oseka yo na Londres na Angola nous na place sala ko salaire 1 million quelques 1 million quelques pour nga na moni na ngango ebele na fin du mois na 1 million 200 na ngai tosi ya tout tu comme lobele Oyo killing ya Congo. Tapez les mains, 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 tapez les mains. Au Brésil à pototé, Tonzimi, Brésil à pototé, Brésil à louf. Oyebi combien de personnes basées na montagne na Benfica, balukaka visa Brésil. Oyebi combien de personnes bana bozu bana mbongo mais bakotsa ba visa Brésil bazwa te. Quand même il faut féliciter Kambatu ba mininga o baya na Brésil yango. Au Brésil, salaire eza muki eza $250. Tonzimi menga salaire nanga $250 te na momona na musala. Nga na komi na Brésil on a 4 jours na zu musala na musala na biku. Bafuta nga 1700. 1700 on eza $350. On eza musala l'état yebité. L'état pendant na yebenga te kenaza na mboka na yebenga ka partir rapport mais ati. Mais on a continué mikanda na nga na zui na commencé na caractère asina da yango empresa na biso. Salaire nanga eza 2000 et quelques. 2000 et quelques wana eza $400. Na carte ya kolia eyaka na $100. Na soki par mois ozangi te na musala oyaka kana musala ozanga te ozana farta te bapesa susu carte moko ya bonus. Na deux cartes wana ebimaka combien $100 $100 yana $200. Siko na 2000 na ngana eza de $400 na bimaka na combien par mois na bimaka na $600. Siko neti ngai na kota ka 6 heures na bimaka 12 heures na bimaka na $550. $550 na ona kota ka na butu na ona kota ka na butu na bimaka 4 heures na zwaka $600 quelques par mois na bimaka na combien obete na ka calcul na $200 yo koma biso beto yo kakiango Brésil salaire $200 mais naza les 10 na oseka yo na Londres na Angola nous na place sala ko salaire 1 million quelques 1 million quelques pour nga na moni na ngango ebele na fin du mois na 1 million 200 na ngai tosi ya tout tu comme lobele o peza na lobela mutu nyonso to o azana visa ya Brésil ndeko nanga mwasi to mobali ko bossa na te ko traiter registre criminel pour grâce à registre criminel ndoko zwa 2 ans OK na police fédérale ozwi agendamento après que ozwi 2 ans na yo so ozwi 2 ans ya esili longi sikoyo bagangi na biso bazoyebisa biso ngote soko ozwi oyena registre criminel na ote ndeko nanga okotepa ngapende naza na tepi yango ne olobela ngo pona yeba kité na sombika bien na mati na yeba kité fallait na registre criminel na ngana grâce à registre criminel na nga mbele na kuzwa mbele momo de na za de na 2 ans na tepi chance kutu Brésil eza mboka ba opportunité okoko bela ta makope moko bosali aba sala ngo ya rapide ya une semaine $500 $500 ezani china $100 tino to longa londa to yaka oluka misu to tika bana to tika ba mama hôtel $500 pour na londa ezana na plus ya 20000 kwanza ya 2000 kwanza na tindela bango $100
ndeko na nga salisa registre criminel surtout ceux qui bien na yo eza nango nano salisa pe na voie normale ebima le même jour eza 2000 kwanza soko lingo salisa ya mbangu tiekendaka bamirex kuna wanda okobebisa ata ba 20 000 kwanza me yaya kobosa na registre criminel te na obetela ngo mpenza cete mpo okotepa ngao ya bino na tepi na Brésil. Ndeko nanga video eza mpona bino bokomelaki ngai mpona biso toyebi misala te tozwa na Brésil musala nini na malamu oyo tokoki kosala oyo kosunga biso musala ya malamu oyo okoki kosala awa na Brésil oyo bakobandomatisa yo salaire ça dépend ya courage na yo ça dépend ya expérience na yo oyo ndenge kobando yekola na musala nebisaki bino awa na kati ya Brésil misala oyo biso tosalaka togana basala ba $300 $400 eza ba misala oyo biso tozala nango expérience te. Alors yo mutu ozoya Brésil ozana musala na mutu te mpona ngai conseil na ngai yokango soki okomi awa na Brésil musala oyo bakobando matio salaire ça dépend ya fonction na yo ça dépend ya courage na yo eza na 3 étapes. Première étape soki ozu musala ya kosala na restaurant alors yebaka ngo soki bazuyo mbala liboso soko banzi bakozoka pona kosokola basani alors soko ozosokola basani ozo salaire ya $300 ou bien 400. Alors soki bamoni ozo sala musala no na courage pe ozo sala musala no vraiment bien pe mundela linga mutu moko ba logique o komaka air nyonso na musala o komaka vent o kimaka te tout cela azomona ma courage na yo soko salika ne kara 1 mois bakolongolomba la mo place ya kosokola basani bakotia place balambaka. Alors so batia place ya kolamba yebaka ngo étape ande nazo expliquer ozo ekola déjà ningo sali bongo mais ça misala mi balé oya malamu oyo ezaki bakobando matio salaire ça dépend ya fonction na yo eza kosala na restaurant na kosala na supermarché. Alors oya restaurant na tozokende soki balongoli yo place wana kosokola basani bamatio mbala moko place ya kolamba yebaka ngo place ya kolamba oyo bamatio yosko buzalaka bato bazolamba yoso kata sebola ozotuta tomate batuta na liboka te eza na machine vraiment ozotuta tomate na machine tout cela ozosala otia ba épice ndenge ezalaka na biloko yeba ngo salaire nozo mata soki na basani kosokola basani ozalaki na salaire par exemple ya $400 yeba ngo soko komi place ya kolamba ba matio da salaire okoma déjà fois2 tango ba komulo pe na kolamba okomi kolamba okomi olamba kitoko okomi na expérience do yeba ngo ozwa susu salaire oyo banda kozana ba kosokola basani te komi siko fois2 taba muno pe susu na kolamba susu ndenge ezala okomi vraiment na expérience makasi vraiment tout bakoko matio lisusu okomi chef yebaka ngo chef ya cuisine ya awa na Brésil o azali chef azo diriger vraiment na cuisine azwaka salaire ya 10 000 reais siko soto lobito zwa 10 000 reais to tiango na dollar ezo tombe plus moins ba $950 ba $950 soki na bosani te les avuma bongo donc message o eza pona bino bokomela kingai biso tozana musala te soki toye na Brésil musala nini tokoki kosala. Alors eza na misala mibale kosala na restaurant na kosala na supermarché baple ba misala wana mibale yango bakobando matcha yo salaire ba matcho salaire ça dépend expérience na yo ndenge kobando yekola mais misala nyonso wana etikali yo kosala na impeza kokombola balabala do wana soko sali kuna kosala kuna inane 2 à 3 bakomatcho salaire te kaka salaire wana bandaki kozwa yangwana kaka bato bana Brésil bayebi nini nazoloba lweza vuma bongo biso to salaka ngana salelaka video ya eloko pona ko expliquer bino eloko oyo ngamoko déjà na yebi fonctionnaka bongo ndeti ngamoko pe na salaka na restaurant nazalaki place ya kosokola basani balongolaki ngawana batenga place ya kolamba ko alors emataka étape bongo. J'espère que vous comprendre. Alors kobosana ko like vidéo te partageango tika message na na commentaire ozana posta to lobela lisusu nini. Ciao bandeko kaka ndenge bozali komona wana près de yango wana bilambe zalaki na fenêtre lobi elongwe bandeko na biso nyonso na minute tozali koloba la police azali toujours wana ezali ya kokangama bandeko balali na prasa ndeko bozali komona bandeko bafana ba prasa baza ebele mais moya ko tcha bilongi ya bandeko ezali te po na koboya vraiment makelele na ba désordre. Donc nyonso ezali koleka na minute bandeko ba ebite décision ni nekozwama bakolongola biloko na bango bakozwa biloko na bango poti siko na minute tozali koloba la police azali na place
la police est en place donc tu éviter ni ne kozoma comme décision par rapport à place donc près de ils ont toujours au kangama ils ont bimawana ba bengi bato ya résident zo pour bakata mai et puis ndenge to moni la police mupandi to moni ndeko na biso na zo kata na ngambo ndeko kahagwa et puis la police bangwana bazali bandeko bango kuna bafana ba prasa moya kozwa ba image ya bato ezate parce que ils a vraiment oyo epekisama quoi donc bino nyoso bomoni kozali wana ngela kibino basango lelo ya weba ke bandeko na biso bazali mutu vraiment azwi accident moko ezali kaka mama na biso azwi ki accident ya lokolo ezwi vraiment problème trop même mais moya kotiela bino ba image na ezate parce que motema passe et puis te bibiso nyoso ke TikTok ya koboya yango mais pour na koyela bino kaka image ke bandeko na biso bazali lobi apesa ki bango place moko ya kokende kolala terrain espace ya terrain basket o batiela ki bango bambetu donc bandeko balalaki lelo bamisusu baye po bazoba biloko bamisusu de bazo bandako ya kofutela pona koluka solution ndenge nini bako zala na ba famille na bango donc tozali awa na centre ville ndenge bozali botala ndenge mboka na biso ezali botala ndenge centre ville ezali ya São Paulo bino nyonso bozomona bandako nyonso ezali milai bandako nyonso ezali kitoko babalabala nyonso ezali kitoko mais place moko kaka oyo tomonaki bilamba ya kotandama yango wana oyo tomonaki moto ezalaki ya kopela totiela bino moto te mais tokotiela bino ba image ya moto tokotiela bino ba image ya makambo eleki ba oyo baumela na Brésil bayebi déjà makambo ya mboka oyo ndenge kendeke par rapport ya bandako oyo tobengi bandako ya oyo biso baafrikain tolingaka mingi kokende kofanda mpo na kobomba mbongo bamisusu mpo bakende nango nzela makolo bamisusu mpo batindela famille na Afrique andimi akufa andimi afana na position ya mabe andimi afana na condition ya mabe mpona kotinda mbongo na Afrique mpona kosunga bato ya famille mais ye moko awa azalaka na bacondition moko inadéquate donc yango wana tozoyela bino bainformation ezali te mpona kosalir mboka oyo biso tozali ezali te mpona kobebisa image ya mboka biso tozali mais ezali mpona kopesa bino bainformation ya koyeba ke soki bandeko bazotindela bino mbongo fo bolobaka merci na nzambe mpo boyebi te eloko nini basalaka basacrifice nini basalaka awa mpo bazala na bacondition wana donc bino nyonso bozomona centre ville ndenge ezali kitoko bato bakombola na babalabala donc bafutaka bango mbongo bamisala ezali soki bato bakoloba misala ezali te lukuta soki bato bakoloba kepasi ezali ya balukuta ezali ndeke bambongo bango bazosunga tellement bato ya Afrique mingi yango ezosalaki bango bandima kotika bavi na bango bazala na bacondition wana kwa mpo bafutaka mbongo ya ndako moke basangiselaka bino badolar batindelaka bino na Afrique donc yango eloko nakokopesa bino comme explication toza vraiment na centre ville bato nyonso bayebi bienvenue oyo toza na centre ville donc merci beaucoup. Olá gente, tudo bem? Eu estou aqui na República, na Avenida Ipiranga. O que vocês viram? Acontecer essa situação, infelizmente, que o povo, a imigração africana vivia aqui nesse prédio, acabaram de perder o direito, infelizmente não vão poder votar mais. Aconteceu um incêndio. Tem muita história relatada atrás, mas pelo respeito, pela investigação, eu não posso relatar ainda o que é dito, o que está falando atrás. Mas, graças a Deus, a prefeitura já tomando conta, está dando até o almoço para o povo imigrante. Vocês veem, estão do outro lado da avenida, certo? Está chegando almoço para eles e está tendo água. E, graças a Deus, vai chegar também o auxílio aluguel. Então, cada um já fez o cadastro para poder ter o seu pequeno ganho como auxílio de aluguel, de poder ir tentar outro lugar. Mas alguns também já estão sendo indicados para algumas ocupações. Já vou retornar, vou dar mais explicação, mais informação, porque estou dentro da luta imigratória, estou sabendo mais informação. Eu gostaria tanto voltar com informação, tudo intacto em breve, tá bom? Fica conectado, fica ligando. Estamos aqui. Até já. Bozali komona wana pasi pe mawa nazoyebisa bino botala africain makambo asalaka atandaka bilamba na bafenetre place mosusu te oyo tobengi centre ville botala bandako nyonso ndenge eza ezongelengele lesele ndako oyo baafrikain babotola na ndenge ya motema mabe na ndenge ya kobotola ndenge ya kozalela botala bilamba na fenetre soni pe mawa ndako oyo eza ndako oyo eza en ordre te na ndenge ya centre ville
ezali te ke courant ezalaka te na Brésil, courant ezalaka mais awa babotola bango courant na mai batokaka mai na se courant na se makambo nyonso na pasi me bafandaka une année déjà na ndambu yango oyo courant ezalaka te na place oyo me bandeko na biso bakanga motema tellement bamesana na mabao na kuka bamesana na baprovince nyonso bazali kosala yango kaka neti na Afrique bozela na filmele bino muyibi mutaliaka mbongo ya bato nyonso oyo na filmele bino ye mundele wana na ndenge ya ekenge toujours mundele oyo azali liboso awa ye mutaliaka mbongo donc ndenge bozali komona wana awa kokota ekomi pasi kozala na kati vraiment ezali pasi pasi pe mawa Os caras estavam quebrando. Ok. Operações de prisão, o último passageiro desceu, tá somente a tripulação da aeronave, ok? Essas coisas, onde é que pega? Já instalaram essas coisas? Falando inglês com vocês, eu tava. Bem-vindo, bem-vindo de volta. Copiado, prisão? repete. Confere. A PF pediu para ficar só a tripulação e os oficiais da aeronave, ok? E a todos os passageiros da descida. bino awa ke bakobuka bato nyonso balobi meuble wana bakobuka te nakokosa ngai oyo patati patata yango oyo bazobuka leta poi na ye asili atoza na 19h30